Voilà, merci beaucoup Nabandeko Balandaka biso chaque jour lelo tozana esengo. Esengo ezapo na biso batu toza côté ya gouvernement mais mawa plein baoyo baza côté ya ba M23 parce que milelo na milelo. Yango tozo senga Nabandeko surtout yo oza côté ya gouvernement. Yo oza côté ya République démocratique du Congo. Abonnez-vous à la chaîne pour que on ratakate ba vraie information, vraie et fiable avec des images à l'appui. Donc bande konanga, bonsoir Nabino bozo landa biso na butu. Bonjour Nabino bozo landa biso na moi. Esengo eza esengo. Bande ko yango tozo senga bino bo s'abonner parce que chaque jour siko boko banda ko landa vraie information. Tozui ba numéro ya bandeko na biso ba journaliste oyo baza na est. Ba journaliste oyo te baza côté ya M23 parce que ba journaliste ebele baza côté ya est ba mipesi na bango na côté ya M23 mais biso tozui ba journaliste oyo baza neutre oyo bazo pesa ba information vraie et fiable. Po ebele tozomona na kati ya ba YouTube batu mususu bazo ya pona ko ya ko pesa ka ba information oyo tolobaka ke ya mabe. O ya mabe eza ndenge wana te mais bango bazo ko commenter parce que ba pesaki bango mbongo na côté ya ba M23 na côté ya ba Rwandais pour que ba bana ko mbrouiller population. Mais biso tozawana pour que to pesa la kabino ba vraie information. Tozui ba contact ya batu tout baza na est. Donc chaque jour boko banda ko landa ba information ya est. Yango tozo senga bino bo s'abonner na chaîne oyo kozanga te tala place bakomi abonné. Cliquez wana. Tango cliquez wana. Ngonga moko ebimaka wana, activez ngonga wana pour que olandaka biso tango to sali live to tango to bwaki vidéo o banda ko mona ngo mbala moko ozalaka na retard. Parce que même to tali na ba chaîne mususu otali ba chaîne mususu mais zelaka chaîne na biso tokoyaka yambala oyo chaque jour tokobanda koya to pese la kabino ba vraie information ya mboka surtout na makambo itali est. Alors lelo na tongo moi bitumba tolobi moi bitumba parce que umelaki nango te mbala moko ba M23 ba se retirer bango moko na cité ya Walikale. Limbisima moke parce que moi kosuko solingo hein ko mbrier biso. Voilà donc bitumba tolobi bitumba eumelaki nango te mbala moko to beti bango batiki aéroport basundoli cité ya Walikale. Alors au moment où je vous parle cité ya Walikale eza na maboko ya ba wazalendo pardon. Cité ya Walikale eza na maboko ya wazalendo na FARDC. Donc bandeko ya wazalendo na FARDC bangonde bazo contrôler cité ya Walikale. Alors tokokota lisusu na dossier oyo ezo kotungisa mitu ya ba Congolais. Dossier oyo ya dialogue oyo soit disant kozala na Qatar et kozala na Qatar mais to landa na vidéo oyo na sima tokozongela bino yo nano s'abonner te abonnez-vous à la chaîne et kosala biso bien to landa na vidéo ngana bino ensemble poto sepela elongo to landa. Hatari, hatari, hatari. Nous sommes là et nous allons rester là. Ici c'est à Mutakata que nous venons de s'affronter avec l'ennemi. Et sinon, nous gardons notre cadence. J'espère que la population soit calme. Nous sommes là et nous allons rester là. C'est tout ça. C'est le message que je veux de passer aux populations congolaises.
et surtout la population de Walikale. Merci. Viongozi wetu wa jeshi ambao tuko nao hapa walitaka wafike hapa kusudi muone kama amani iko. Ile panike mulisikia haiko kitu itaisha. Kumbe kila raia iko huru kufanya kazi yake. Najua mnamfamia baba Komandari Jima mwenye ko pale. Tuko na ba generaux wetu hapa. Tuko nao après réconciliation il fallait que la marche kuonyesha population yake kila raia wa hapa iko huru kwenda makazi zake. Sasa maliza saa grupe ya generale Makindo, generale Vandame na komandari Jima ya FARDC ndio aba unaona hapa tuko mu marche, tuko tunatembea nao pamoja. Sababu kiongozi wa mji haiko amezuilika kidogo, ni mimi ninamrepresente maire de la ville. Kama representant wa chef de l'etat hapa Kamituga, na yeye ana reunir watoto yake yote na anasema tutembee mwingine kusudi population isantire kama wametuka. Tunaomba tutie confiance kwa hii force yetu. Pamoja na ile force yetu hakuna adui mwenye atafika hapa. Na kama na sisi wenyewe tunajitoa, tunaposikia information tuwabebe kusudi nao wakuwe tayari kila saa. Naamini ya kwamba wananyanyasa mtu ni ile tulikuwa na kutaka kuwajulisha ya kwamba kuhusu ile mamikataba yenye ilikuwa na tilo ile mabariere, tumetrouver déjà solution qui demain au magharibi batapata solution. Tunaweza kumpigia baba rais mikono. Tupigie FARDC yetu mikono. Tupigie maire de la ville mikono. Tunaona ni watoto wetu na tusiwe tena na shaka. Mungu awabariki. Hapa inakuwa ni kurudia sasa, inamalizika, ilikuwa vinafanyika, tunarudia sasa. Nous allons vous attendre à la sécurité et à la paix de nos unités qui sont engagées dans les opérations. La population, elle doit garder son calme. Nous sommes là, elle doit faire confiance à son armée, les FARDC, qui ont la mission régalienne de protéger l'intégrité territoriale et protéger la population, et c'est bien.